de moi-même, ce que Zanga, que Zakinga, et non, ça fait mal. Donc, Tosengi, Bolingo, on avait dit que Bolingo est quota. Donc, le fait que Zaki appelle, on a dit plutôt Yoka. Mais ça fait mal d'abord, puisque effectivement, il faut Toye, mais je ne m'attendais même pas que Toye y a Nengwana. Bon, le fait que Toye, ceux qui se sont présentés pour du message, les autres Bakoyo Kango. De la fois, à Rubi Nabiso, to Zongisa Kimia. To Tia Kimia, et ça la 4-4 Nabiso, artiste. Et donc, Rubi Nabiso va aller là. Naba chroniqueur, naba chroniqueuse, à Foukami Boma Liboso Rabino. C'est vous les auteurs, Bapandi Sango Sebino. Donc, balobaka oyo aza matoi akoyoka, oyo aza matoi akoyoka ayoka. Oyo aza matoi akoyoka ayoka, mais oyo akoyoka te. Mosala Nzambe moto alobi. Mosala Nzambe apesi biso conseil, à lui pour la chroniqueur na chroniqueuse. Oyo aza matoi akoyoka ayoka, oyo akoyoka te. Donc, Nzambe basalaka na ye te, Nzambe aza Nzambe. Tant on frappé, on frappe na marque belé, quand il a gardé ça là, mais Nzambe akoyeba, tout ko yoka te, on créer ba voies moyens de yoka. Moi j'ai aimé Nayaki, na vu par nanga. Vraiment encore une fois grand merci pour na pasteur Jean-Paul. Vraiment azalaka au cas où nous avons un problème que Zarazara Naïka. Yalo le lilobani no ko loba epa ya baba kuko ba yotala na mama oyo et puis ba dikona yo ya famille Bota. Lilobani no ko loba là-bas. Bon, les Abakou qu'on a famille Bota, ce sont nos fans. Non? Pasteur Hotel Zafiko Tia Kimia. Kimia basengi na ngamu na biso. Baptiste comédien Kimia on est kota na ngamu na bino ba fanatique. So bino be créer Kimia bo vandi Kimia. Tu peux vendre la normale, tu peux la normale. Mais celui qui n'a pas 5 minutes, tu peux créer Kimia, tu peux créer Kimia, tu as mal en unité. Les Abakou vraiment, tu as la Kimia, famille Bota, tu as la Kimia, tout ça l'année concurrence loyale. Concurrence loyale, tout ça, c'est qui toko, tout ce pays, ça va tout qui toko, pour les amalam. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y. Le bébé, ok. Voilà, comprenez. Pelombe waza victime ya Belgique. Inondé batokosala ba émission soki ozwi invité azosala makambo eza négatif mais osoye te ozwaka nde bainformation oyo ekomatisa bato oyo ekopesa moto valeur oyo ezali neti kofinga neti sakolili yango te biso tokangami koencadre bajeune sikoyo parce que tolingi topesa expérience na biso lere na biso bamabokenga liema bamama mopepe bamama donc makambo ezosalama lelo yango te tozolanda nde mosala soki baninga basali kitoko boluli bango bolobi biso tokosala koleka bino prochainement e bozokende ndenge wana mais sikoyo ekomi nete esprit mosusu oyo alinga mata aye te e bato ya pembeni kino rien à voir mpe na makambo yango bango nde bazolobelaka bato yango e bato mpe bazolobela makambo na bango sala semblant bato bazoloba baza kuna sala semblant neti ayebi bango te c'est pour nga nazoloba na bato nazoyokaki bagroupe bango baza soki combien wana chance bazoluka ngai kaka oyo akomeka kaka oyo basumu soki eresmokenga mpe bamakambo yango mpenga nazalaka kuna te soki kaka eleki lelo na 7h lobi déjà toza na tribunal ke ya kobimisa bapreuve makambo osala kende kolakisaki impolitesse na yo wana kende kolakisaki obokwama mabe devant juge ngai na yo likambo nini ngai na yo il faut tozala relation avec mosala il faut to se compléter ngai na kozala besoin na yo yo kozala besoin na ngai abato apemini bakoki koya kotia te kotia climat ya mabe esika climat mabe nde diabolo azalaka esika ndenge wana pasteur de la foi auti koloba yango bien mpo biso toza koprépare nano tozwa un peu bato yango moko tosala dossier mobimba motu tele na injure na ye totia yango pembeni
ndenge bolobaka na montage botia yango soki na nini wana un jour tosangisi yango epuis tobandi yango. Heureusement que pasteur de la foi a kati déjà et puis eza sondi mpona biso. Le pasteur n'a pas pu résister. Pasteur Mobimba afukami po asenga biso pardon totika bozoba tozosala. Est-ce que mpona kozwa mbongo même na internet yango il faut kofinga kabana mpona kozwa mbongo na internet yango il faut tia bakwisi libanda po bamona bakwisi na soki ezalaka ndenge nini ozosadresse na banani maloba okoloba il faut ezala censuré yo moko oza na baparent oza na baleki oza na bana oza na banoko oza na famille ozosala wana babétise donc osala barrage moko bafamille na yo bakoki kolanda ngo te yo ozotindika ngo na bato moko kuna bango batala ngo ou bien c'est pour tout le monde. Mais si tu le fais alors je me demande famille na yo bakoloba nini mpona yo. Alors donc ça comment on appelle ça association ya bana baboya toli. Papa, est-ce que faute ezate ya ba consommateur parce que ceux qui proposer image moko un peu propre un peu saine public et consommant vraiment te oyo ezalaka plus babétise yango nde communauté na biso non biso sikoyo c'est vrai qu'on a besoin d'argent biso nyonso tozala besoin mbongo mais mbongo kozwa yango te mpo mbongo mosusu ezali boboma mutu bokale bato na kwe moko boyebi ke larme kozwa mbongo mosusu okosala soki poison mosusu soki okosala soki ndoma soki ndenge soki nini tout ça mais yo moko koyeba sikoyo oyo nazosala est-ce que na kibo moto est-ce que c'est normal. Ce qui est normal, c'est pas normal. C'est pas parce qu'on loue kaka mbongo. Mbongo kozwa ndambu lelo et puis lobi pe kozwa et puis lobi wana kuna kozwi. Mais ce que zalika ozwa lelo obana kosala ba bêtise, hein? Obana kosala ba bêtise pour que batu ba sepela nango. Biso artiste devoir na biso ezali ya ko changer positivement mentalité ya population. Ce que batu ba lingaka ba bêtise, baza ebele, yo beta bango kara. Okomona batu ya logique ba ko bima. Mingi oyebi ke mingi bato alobaka trop oh biso eloko to lingite biso ba révolutionnaire rien du tout il n'y a rien mais bato ba bengaka comment on les appelle bato ba vandaka tranquille baza ebele mais jour bango pe bakobanda ko se manifester tant bakoloba non bato oyo ba bêtise wana ba leki trop biso siko ya bien to bana ko soutenir côté oyo ya positif on a côté mosusu conscience ya mutu ezalaka mais ce que tiki yango kaka ndenge wana ekoma ke non pour que balanda yo na télévision na internet il faut ça la ba bêtise il faut lo basuki ndenge nini alo wana komona ba bazola ah non wana eza question ya éducation mutu na mutu voilà merci beaucoup. On a okangisa minoko na ba comité na bango ba groupe restreint toi ya mike ya monde biso ba désordre pour organiser ba vue parce qu'il faut finir monter na télévision pour na ba vie ba la vie na yo mingi to na YouTube to finir monter ba ko la télé so que alléluia 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 na ba vie au côté il faut finir monter c'est pourquoi ba finir lombe vraiment ba tikier mutakala pena mutakala na comité ya sila donc il faut que sila a la disponibilité la responsabilité ya présent comité na ya kutinga président le pasteur a dit que bamoni balé sila na dit akomana za d'accord na faire pour wana ezoko bagager kaka munene kona ba fan na ba clip nde bazoya nango makasi sikoyo bango mpona bango bapase message wana bazala batan wana te mpo bamikomana balettre sikoyo message nini olobi epai ya baoyo okomana balettre ezali lokola yo okomelinga pardon makambo olandi wana eza yango te nga mpe nakomeli wanga mpe nalobi yango te esili non ce n'est pas ça le problème eza pas se mettre à table moko il faut si là-bas se mettre à table moko na pellicule bango mibale babengi ba journaliste ndenge tunakoloba wapa na bavi yango na lero ni kosala pièce ko baloba ngo ko ouvertement na mideva micro que asipanga na problème na été ande na to yambani c'est pourquoi ça se fait alors fino ba membre na ba mekate ba membre ba te sa membre ba ngo c'est là il y aura de faire sans cela pour comment ba lettre non même à ta voix il ça ande ko na fingo te non là ça n'en est pas il faut se mettre autour d'une table bakangisa minoko na ba comité Papa Masasi, oui ça lilobani siko neti bino ba
okoloba epai ya bango mibale po omoni présence kaka ya moko mama na biso Belleville mama na biso Sila ye te message wana vraiment etanke bino bakolo bozalaki wana okosala ndeni est ce que moyen eza te okokisa bango mibale basala eloko oyo oloba tout à l'heure mwana abetaka mbunda bamikolo bazobina soki mwana komi kobeta mbunda bamikolo bazobina bandaka azobeta mbunda wana okotinde mai yake zwa mai ya komela te soki abina azobeta mbunda yo kobeta gifle otika kobeta mbunda atelemi basi babeteli ya gifle donc cela veut dire que s'il aza mokolo s'il aza mwana moke te s'il aza mokolo ayebi ce qu'elle a fait aki kokura ya programme oyo nyonso rien n'empêche Sana disait on ne condamne pas une personne absente. Donc on condamne pourquoi il était peut-être à cause d'un entourage, peut-être nous autres dérangés, donc ma raison est allée. Mais oyo et salami a en église de la foi si la au courant quand on a minute déjà ça informé parce que tu vas aller on tient vraiment attend maman awa balobi maman balobi donc on tient attend alors c'est à elle maintenant de passer la vie que parce qu'elle va temps à elle de voir passer négociation au salama kaka comité zali oyo le maire la signe n'est pas sur la sur la moi déjà on sait pas ah basoulier ya msumba alors président Assouma Dali on ne sait pas négociation on avait passé pour que pas se mettre maintenant sur une même table ça j'ai dit merci.